Na. Azobomba bulumbu na ye. Sikona bomba yango teza yo. Eza yo kona Nazo filmete nazo mona yo bien. Mais yo za moi saba tozo sa biloko boto. Azobomba bulumbu ya. Yo zo kate. Oyebi bien aza major ya pese rozo sala ndingo na point. Sasa sodane tinga. Ki major elungwaki déjà. Ogo solola. Namona yo bien. Wana kaputula na ye pesa yango. Pesa bomba yango. Kisasa makambo bandeko ba TikToka. Botala awa. Naimsino mutuka ya stala babido ememi. Nous sommes précisément à Mboudi. Okokende olela kuna lelo yoko osili pona yoko tsate nakokitisa yote Commandant nakene pa kasongo nini wana lelo malembe nazo enlever yo okota na mutuka na handeni yo kula chokome na mutuka na handeni. Coco? Hey! What is it? Azobomba bulumbu na ye. Sikona bomba yango teza yo. Nazo filmete nazo mona yo bien. Mais yo za moi saba tozo sa biloko boto. Yo zo kate. Oyebi bien aza major ya pese rozo sala ndingo na point. Sasa sodane tinga. Ki major elungwaki déjà. Ogo solola. Namona yo bien. Wana kaputula na ye pesa yango. Pesa bomba yango. Angandeni. Okokende olela kuna lelo yoko osili pona yoko tsate nakokitisa yote. Commandant nakene pa kasongo nini wana lelo malembe nazo enlever yo okota na mutuka na handeni yo kula chokome na mutuka na handeni. Hey!
Kisasa makambo bandeko batikitoka botala awa naimsino mutuka ya stala babido ememi. Nous sommes précisément à Mboudi. Tous responsables. Na bato bobengana limité. Na otaki dire obenganisa déjà Félix Tshisekedi tata mo c'est pas Laurent. Bon moi il faut boyer bango. Tata mo si Félix asoka la ra. Mais bango c'est déjà raté. Ah c'est déjà raté. Et puis et ça dit cela wenge bonjour livre la wengetisation de la vie politique. Au monde Félix Tshisekedi a botre nos plans. Nzamba sikate nazo ko Nzamba neema. Nzamba sikate nazo ko Nzamba neema di. Il dépêche nazo ko Félix. Il dépêche nazo ko ya Félix. Et wana ngoka bola partir ba. On tourne auto bêta, il y a un secrétaire chargé dans la faut bien film. Il y a un secrétaire chargé relations extérieures. Auto ça na kana ngambujima yi ba lobi la bali. On extérieur ngwana. Petit wana ibi aibi mboko. Petit la grande mikili petite. Toi, on a toléré les bambala tout le temps. Nous avons eu une histoire. Changer à la grande place. Nous avons tourné sur le côté Betty. Pour Anine. Nous avons dit que nous avons commencé à voilà. On voyager, leader. Les Amasola Wenge, on voyager. Si le na lugana yeba adresse na bino na kisasa izara. Ndako na bino ezalaka wapi? Ndako na bino nde omona bato ndako basanga yango ndako yo ndako na bino mona na te. Ya mon il faut recenser ça la na mboko parce que tozana ba étranger na ba infiltré ba kota na mboko yo bo tila la kondima te. Po na nenga mabete congolais ya jara machouar ya Zakari na mona te. Ne brique ébélité na mona te. Osoko na mona te. Omoni leo na minute oyo bazakaye baba bas mona ka esiko talaka ke na makamba basaper babengana epo toromoko ayebi kolata te na niveau osakala te tile lola ta basapato marque Benado. Je préfère mbuta machakado Sankara de coup. Je préfère mbuta machakado po na ebisio zakaye la teliwana talaka ngombe do toro ayebi atama ngamba olata te et puis tana forme mutu na esap na forme mutu ngona etikala ozate tout Benado na ebiso libanga banikela makolo forme na ezo banati tala oyebiso musafanda bingam na sala libandi obomoninga donc eloko etikali yalo baka libandi na ye mutasalam. Vous comprenez donc il faut que l'on a minute à ba respect. Vous comprenez? Omoni ba Burundi ayeko liluba ayeko lingala. C'est Burundi. Preuve ane ke botala bien libandi o Zakaria nango et pas ya ba Congolais libandi ndengwa nezala te. Pour libandi yo ndire katana ou un homme simplement de promesse. Très bien, mais si Ndeko Jacques n'a analysé que Showana ezali pena important parce que batbazo le belango. Mais tant que bazo finga biso babi benga ba niveau na biso yo corriger ta parce que Ndeko Zakaria a licencié il penga za doctorant de l'université internationale il y a tous les ana ba ta la biso des insultes donc il y a des depuis 15 ans. OK, toujours me la wana te. Alors, na so was ko pour na ba respect entre biso. Bien toujours respecter. Je le rappelle d'ailleurs. Petit monsieur, scientifiquement, notoirement aussi. Notoirement, c'est pas en français. Pas notoirement, c'est pas en français. C'est pas en français. Le dictionnaire notoirement n'est pas en français. N'est pas en français. Oui, France. Notoirement, c'est pas en français. Alors, c'est ça. Mais alors, on va rappeler ma maman. La Félix Tshisekedi. N'importe quoi. Pour un président de la République, déjà on ne peut pas être doctorat avec un problème de français. Pour un président de la République, c'est un problème de langage. Il y a trois choses à tenir en compte du point de vue de la communication ou du point de vue de la communicabilité. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle en philosophie de communication les actes unilocuteurs. Théoriciens. C'est que les théoritaires. Alors, les actes unilocuteurs, ce sont les actes. Il pose les actes. La philosophie, c'est-à-dire un chef qui ne parle pas, mais qui agit. Mais il y a une phase où les actes interlocutoires, où le président parle et agit.
On a la dimension, on a un teke. Deuxième dimension, c'est les actes performatifs. Le président ne parle ni ne fait. On comprend. Le Wana, ceux qui ont investi la bombe le belé, non, il va y avoir. Ce terme maintenant, qu'est-ce que le président fait ce qu'on appelle les actes perlocuteurs. C'est-à-dire le président promet sans tenir compte de la réalisation. Ce que j'aime en fait, c'est la volonté politique. Mais au-delà de la volonté politique, il y a un mécanisme qu'il faut étudier avant de prononcer le discours. Ça veut dire quoi? L'émission, il faut être rassuré que tu as une invitation d'une émission. Du moment où tu n'as pas une invitation, ne promets pas que tu as une émission. Voilà pourquoi c'est là. Alors, la dimension. Alors, dans ce pays, je n'ai jamais rien géré. Ni ministre, ni ADG, ni quoi que ce soit. Je suis propriétaire d'une chaîne de télévision comme Canal King. Donc je siège au conseil d'administration avec M. Jean-Pierre Bemba. Je peux parler, s'il vous plaît. N'importe quoi. Nous France. Français bien, le biga yango. Nous français ça. C'est quoi yo? Allez toi français. Non, qui se calme. Vous savez les c'est la volonté de faire. Mais au-delà de la volonté de faire, n'a pas ta communication. N'a pas ta service de sécurité. Aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. Neti, agent ya leta bafutaka te barere na biso elekebele estopesa kanda mesho eza te mosala makasi me mbongo eza te ba boutique na sima ba boutique eza hôpital donc bato maladi bazalaki na kati kuna chance les jeunes kinois bazalaki bacourager babimisi bato nyonso tu libanda bato nyonso babimaki libanda oyo bazalaki na kati ya hôpital babaozongisa bamai na bato oyo baoperaki bango nyonso tu babimisi bango mais ya mawa ezali to perdre bandeko na biso bacongolaise donc deux femmes oyo bakufi sur place en tout cas bandeko mosusu nde bamemi bango na hôpital mais merci pour notre hôtel de ville en tout cas merci pour anti esandi tango esandi esalami na 2h juste ba 2h40 en tout cas balongo ville baye déjà awa na rond-point na commune ya Lemba na route ya bypass baye koboma moto babandaki banda 2h si sikoyo baza toujours na koboma moto yango bomoni yango wana ekeima esili baza kozwa mosusu mais bajean mosusu baza awa po beni mobimba ya zelo eyaki bazobwaka sikoyo zelo wana place moto ezobima po moto eza makasi en tout cas toseli merci na hôtel de ville avec Samba
na mabele nzambe